Paris, Belgique, Brazzaville et Kinshasa, DS Champagne vous accompagne lors de vos événements avec un service d'hôtes et d'hôtesses pour une dégustation de nos crus d'exception, finesse et d'élégance. DS Champagne vous propose aussi la vente de ses produits en gros ou au détail. DS Champagne luxueux de Paris, DD Samba. Occasion kitoko Toronto City et Pesio mwana Congo po okoma tata lopango. Oui, tata lopango tope mama lopango. Awa na maluku concession ya Mbinga. Toronto City a memeli yo ozwa na yo lopango avec $3,500 américains ya pamba. Côté accessibilité, 6 mètres na motuka oza mobimba. Et bon nzela yango bien urbanisé avec espace vert ya kitoko, espace yage ya yititi bakisaka ba magasin pe lisusu marché ya Mbinga ekotongama awa kolekata marché central ya Kinshasa. Tala paiement nango eza simple, soki ofuti kaka $1,500 américains na yo oza mobimba pe pona le reste okopesa $400 pendant 5 mois mbala moko lopango ekomi ya yo oyo elonga to elonga te. Ozalaka na mikili ya poto otinda mbongo ono kwalia o tata mwasi a détourna lelo fini makambo wana grâce ya Toronto City. Benga ye kaka na ba numéro oyo okomi tata lopango o assurer avenir ya bana na yo. Oui dia changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie esika oyo ba congolais tout bakobanda ko ya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Alolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba, site ya se moko
Afrique Info avec Franck Semaï. Yandankala. Twende. X-Bass Marandura Franck Semaï. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï. Yandankala. Twende. X-Bass Marandura Franck Semaï. Yeah.
Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Semaï.